Ozaki na Congo, comment est-ce que tu as vu la musique angolaise kuna na Congo de la République? Est-ce que musique na biso pe betaka kuna ya ba angolais awa? Ndenge ya ba congolais betaka na Angola? Ate na ndenge musique betelaka ya biso neti ya Congo ndenge betaka awa na oya angolais beta na Congo. Ya Congo betaka mingi awa na Angola koleka oya Angola kuna na Congo. Oh, il y a un problème. Il y a un problème. Ah, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Si quoi? On a besoin de bango bâtir, ba Alexa eh. Tant obi ke bozo Alexa eh. Ouais, on a les. Autour le bas, musique dans le Congo. Oh. Tala na fingité, mais non même ba félicitations belé. Omoni nyamangu wako eza oyo mutu na yesalaka te. Nyama eza nini? Animal. OK. Nyama aza nyama. Tocha lokwa mbroa, cabrit, ndeti tabangulu. To benga nyama. Ngwaku eza mama. OK. De totolo ba nyamangu akutolo ba nyama ya mama na ye. OK. Sikoyo. Sotolo ba nyama mama na ye ça veut dire ngelo ba nini? Na bato yo? Ngelo ba nini? Nyama bulaka te. Fabrikasa nyama bulaka te. Me muto abulaka. Fabrikasa yema ngote. Ayembango. So be fa oya na oto. So be boto kata na mission. Si yo si ko comprendre ba tolo ba te. Ngai na comprendre te. Ozo comprendre. Nga na botika te ba ike ba kota na flou ba comprendre ma moto solo la te vraiment. Yo bisi ba o traiter ba to ba nyamangwa. Pour nous traiter ba ngata ba irresponsable te. Na o traiter responsable pour ni. So ça makambo ça makambo ya bien te. Je suis ma futa te pas boyo na ko mo silika déjà. Oh, oui. Yo lo beta musique. Tena bibo mwana nyoka babenga ke nani? Mwana nyoka za nyoka. So yo comparaison so mwana ndimba za nani? Na chaka ndule na disponibiliser ka ndule. OK. Donc mutu oza pour ça consommer à consommer. Moni nyamangu akoza no bien. Koza no bien. Na ozo appel par-ci par-là papa to yoka en tout cas combo titre to bulaki ke ofingi mettons to ki nzembo to se retrouver nge sanga déjà bien. Et zo beta wapi? E beta. Deti mingi mi bobenga bataki kolo bobenga mingi shkwanza 30 viana bobenga mingi. Na biga na ba Congo pe. Na biga na ba wenze nyoso yo tangi wana ba prédication ya ratro matea. So zo beta na baba feni. Ah Nzambe mboko. Kuna prédication ya trop menzembo ze beta po ani nzembo ya bien. Toka ke baloba ke musique ya rakisi. Oyibi ke musique ya rakisi. Na mutalubi mo. To biso so to yibi ke. Bon tu ngi to tapa panela ndeni. Yite ke musique ya rakisi. Ba kombolo ba sengol ezalaka te. Musique ez église te. Kasi Moïse mbiya ba ba sa success. Rick Ross nzela poto. Auto bisape lo ne mombo ya kala mingi tsa. Kosa ngona elo nini nga bulasha nini ngwana oyo no. Biscuit. Nini ngwana no oyo ka ko. Biscuit nini ngwana zana kombana. Baba bike loba vérité sani e kangola yo. Mutu nyoso ata émission nga vandi azotala. Ayebi make wana akele pas grande. Onangola awa na ba musicien o moni tu ba onde ba beta ba bango ba kusema matolo ba beta matolo ngana misa matolo te na kina ba beta matolo te pe na yaka na baba te so na lobby na osilikiso lisusu loba na oza minute Cécilie. Amis fidèles internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle que vous nous suivez. Napesi baïkenyo sombote et dépendre na air nino bota la biso. Tikana ibisa bande ko yagasai
malubimpa tikana loba moyo tikana loba boetwa boe et pas bato nyonso bazotala biso en direct ya Kinshasa, Luanda, Afrique, Amérique, Asie, partout au bolinga émission oyo awa biso molobeli mboka naza toujours présent pour na rosala musala pe responsabilité o nazwaki que na rosala ngo toujours bien ndenge na lobaka lokola mo mesano namoni ezui mboka mobimba bayaka bakutaka biso bakendaka batikaka biso po awa ezalaka biso. Encore une fois de plus na numéro ya lelo na memeli bino artiste musicien na bino bolingaka mingi muto ya succès muto za na actualité to sola na non to panza monteke lui c'est Senghol Flash Langa Chatou. Bonsoir. Bonsoir. Charme de Miss Senghol Flash Langa Chatou biloko makase. Langa Chatou aya ya bino yeyo Langa Chatou único langa que fala português em dificuldade mas sim fala. Não se importa. Mais importante é você entender que eu estou a falar. Eu não sou família do Diogo Cão para mim falar bem português. Eu sou Langa Chatou, único langa, estou aqui. O único líder do sucesso, Nyamanguako. Emwako! Langa Chatou. Babangonani! Nyamanguako na pale balambite na balabala yo mopao. Senghol Flash na casa. Langa Chatou. Na casa de awa biso aqui somos nós. Eu gostaria que você gostaria que conversamos em português ou francês ou lingala? Qual língua que você se sente à vontade? Vamos fazer o seguinte. Sim. Chegaram, nos encontraram. Sim. Bazaram também, não deixaram. Não deixaram. E em lingala? Aqui somos nós. Sim. Peba kenda aqui batiki biso, sei que biso. Awa, exato. Biso. Voilà. Então, Senghol Flash está aqui. Não é pela primeira vez. Estou aqui. É a casa. Do que Awa biso é, olha, melhor televisão, melhor canal do YouTube. Vou s'abonner. Na lingala boyo que bien. Vou s'abonner. Na português, se adiciona. Se inscreve. Se inscreve, vai mutar. Olha, aqui tem novidade. Se você quer conhecer novo talento ou pai grandes, é aqui, Awa Bisso, melhor canal do YouTube. Awa Bisso, você vai encontrar toda a novidade. E aí você vai saber quem está bater, quem não está bater. Melhor televisão, melhor canal do YouTube, da internet, Awa Bisso. Chegaram, nos encontraram e bazaram, nos deixaram. Aqui é nós. Aqui somos nós. Então, Awa Bisso, aqui somos nós. Langa Chatou já está na casa. O líder do novo sucesso, Nyamanguako. Langa Chatou, esse acho que será a segunda ou a terceira vez de nós te recebemos nessa plateia a falarmos de ti. Já passaste muitas entrevistas. Eu costumo te ver nesses programas aqui, na placa. Aqui no mesmo virou já a sua casa. Tarde nossa, viste como. Então, tu escolheste o nome de Langa Chatou. Isso quer dizer, nos explica ainda, é porque gosta da cultura dos congoleses, é porque és mesmo verdadeiro Langa, com orgulho, ou então gosta o que os artistas congoleses, a cultura congolesa. Por que levaste esse nome de Langa Chatou? Olha, Langa Chatou é porque eu sou chato. Langa por quê? Langa Chatou é porque eu sou chato. Sou chato porque olha, aqui em Angola, música de Angola é kuduro. Então eu faço kuduro em Lingala. Me chamam de Langa Chatou, mas não, eu mesmo sou Langa. Sou Langa porque eu fui nascido no Congo. Eu tô cá. Então, fui numa vez alguém que em português. Sim. Mas eu levei agora Lingala. Lelo tokobina zapata. Miziki ye última pata tango na yemba kabose pela kaba família bino balelaka. É como então esse gato está cantando kuduro Lingala. Me atribuíram esse nome de Langa Chatou. Não foi que eu próprio Langa Chatou se me di nome de Langa Chatou, mas me atribuíram porque o que eu faço é incrível.
Hoje em dia, falando da sua carreira, tem orgulho de assumir esse nome de Langa Chato? Olha, eu amo de ser Langa. Eu amo e eu gosto de ser Langa. Sabe por quê? Porque eu mesmo me nasceram no Congo. Ok. Mas esse mesmo angolano? Ex-angolano? Sou angolano na parte do pai e a mãe. Ah, ok. Mas eu próprio, já que quando os meus parentes fugiram de guerra, porque eles tiveram numa guerra dos ombros. Sim. Então, daí daquela guerra fugiram. Porque no Congo, tipo assim, nós aqui chamamos Langa. Ok. No Congo chamam Bazombo. Bazombo, ok. Então, meus pais começaram os Bazombo daí, mas eu me nasceram lá. Ok. Então, se eles são Bazombo, mas eu me nasceram lá, okay. O meu umbigo foi enterrado lá, eu amo desse Langa, eu amo mesmo, olha, Langa, é super, veste bem, sabe estar, sabe conversar, e essa coisa que me faz, eu gosto desse Langa, okay. E eu sou Langa chato, olha, no momento, muita gente já se perguntou, não, Langa chato, canta tipo Mestre Dangui, tipo assim, que uma coisa desse, né? E eu cheguei no ponto de falar que, olha, eu sou Langa Chato, único Langa que fala português em dificuldade, não se importa, mas fala. Mais importante é você entender, porque eu não sou família de Diogo Cão. Porque esse Diogo Cão é que dividiu Angola, Congo, eu não sou família dele, eu vou falar bem português como. Eu gosto de ser Langa, amo ser Langa. Eu sou Langa Chato, ninguém me tira de ser Langa Chato. Tá bem, ninguém te tira. Eu gostaria que tu que na émission Lelo, moi Bilène, il y a des fois Hermon peut-être va te tu botar la rabisso émission ou itala mara partout. Ok. Surtout bito vanda trop na portugais. Não vão entender. Ils allaient gâteau mix ça va pêcher. Oh também falo. Sim. Yeah. Sentiste né? Não, tu sentiste jogo chimba. Sem preconceito, sem como eu posso dizer discriminação. E você tem orgulho de ser Langa. Ok. Ponto final. Eu gosto de ser Langa. Gosta de ser Langa? Eu sou Langa Chato. Meus pais são angolanos. Ok. Mas eu me nasceram no Congo. O meu umbigo foi enterrado no Congo. Eu voltei em Angola com 6 anos de idade. Ok. Então, cresci aqui. 6 anos de idade? 6. Lembra comini o bandeiro vana na Congo? Vana na Congo? No Congo. Eu já moro na comini. Olha, a minha família, tipo, na parte do meu pai, é tipo, no Barumbu. Barumbu, tipo, Barumbu, Ovira. Ouais. Yeah. No Kimbatseke, na minha avó. Ok. Dinganga. Ok. Sim. Dinganga no Kimbatseke. Barumbu no Ovira. Ok. Kimbatseke no Dinganga. Oh, 6 anos, mas conhece? Não, os bairros, as ruas também. Sim, porque já sou mais velho, me explicam isso. Ok. Mas eu fui lá, qual é ano que eu fui? Acho que ano antepassado. Ok. Eu fui. Mas eu não conheço. Eu cheguei lá no Vituare, no Caçavubo, no Quece, Kandakanda. Eu estava no hotel Fatak. Na rua Kandakanda. Na rua Kandakanda. Eu estava lá, fui fazer a promoção da minha nova música. Antes dessa música, outra música que eu lancei que era Comece Dangui. Makambu yango tozoboya, mama tozoboya. Fui fazer a promoção daquela música. Tem uma música que eu gostava muito de ouvir, a tua música, o Colemba. Essa exatamente. Quando eu fui fazer, quando eu fui fazer promoção daquela música, quem me recebeu lá foi o DJ Tigana. Tigana, ok. DJ Tigana, DJ do Ederson, ele que me recebeu. Então, daí fizemos também um feat. Aquela música, o Colemba, fiz featuring com ele. Mas quando nós fizemos featuring com a música, quando eu trouxe a música, trouxe aqui em Angola. Okay. Mas quem fez a promoção da música
aki Angola faut ja o me o DJ bola c'est un flash yo tango bimé na Congo ezalika juste pour la promotion ou soit aux type na idée ya okenote ka musique ya angolais ya bangolais na Congo to libanda ya mboka objectif e bimako Congo ezalaki nini objectif e bimanga na Congo ezalaki na ko sala promotion ya nzimbwana nzembo oyo tozoboya o tosaki na tsunami pona tsunami akendaki déjà azalaki déjà na Congo très bien asali o ngo sala mais asaki ma promotion musique té très bien yoyebi ya ça déjà moi ngana za déjà moi donc ngana comprendre que asali yango te na ndenge ngana lingaki ya sala yango seke ke ngamona bimana koma wana na sala ngo ko bien azana ni pona epai na yo nani wana Tsunami. Mestre Dangi. Yeah. Tsunami. Collaborateur, collègue, vous savez qu'à moi, featuring bino artiste, vient na yo, bon. Président na yo. Collègue. Ok. Star nanga. Oh. Théo. Ah mais oui. Au bango tout les bordures hein. Au moni. Aza mutu mona bien biso bangolais te le baka nous jouons le livre pour la capa ok donc ça veut dire ba oyo ba ebité ba lobake mutu ana zabu donc mutu na ye mais pour na ngai tsunami Fokamba respect de levier et c'est que j'ai en Allemagne bunda mukande bima na ebi ke to yana to pesa makambo ndenge zalaka makambo ya moto zoboya mama tozoboya na oya wana donc ozaki na Congo comment est-ce que tu as vu la musique angolaise kuna na Congo de la République est-ce que musique na biso pe betaka kuna ya bangolais awa ndenge ya ba congolais betaka na Angola ate na ndenge musique ebetelaka ya biso neti ya Congo ndenge ebetaka awa na oyo Angola ebeta na Congo ya Congo ebetaka mingi awa na Angola koleka oyo Angola kuna na Congo. Maintenant vous êtes que musicien est-ce que la stratégie yo calculer pour que na Congo peut on conseiller musique à bangolais plus ya moi difficile hein kuna omoni ndule na Congo pour ça misema na Congo de moi difficile vraiment ya difficile donc biso a ezana moi eloko mo soko beti vraiment pesi ça makasi ti kuna pesa nini beti mais musique na Congo te biso ça va avancer moi biso moi ntilo noyemba nini DJ Bola zana te noyemba ni nyamango kwa tokosola masolo ya nyamangwako siko tokosala bavanti seke so moni kosala bavanti kende koévolue na Congo esika musique eza okende continue bavanti koti wapi yo papa responsable boye donc moni donc toi la plateau c'est ngol flash c'est là toi la plateau maman nyonso sali na mboka ezaka ba vanti on a lobi ezaka ba vanti yo nem te lobi na c'est une manière on se distrait ya Alexandre ti parce qu'on a comprendre que yo nem mutu ozo me manga po tika nga place ozo po so tika nga na za peso tika yo te ezaka malobo yo zo loba ninga nazo zo mituna moni depuis to bandi émission boy non fungola ta kaete pour na ba question bongisa maki po na yo nazo so la ka makambo yo zo yebisa ngai vraiment na habité bato ba otala biso ba comprendre que non so ba makambo na yo ngana ko mo comprendre ko mo coincenga na conseil ko mo coincenga yo ebisa biso lo ba vérité ko na posa ke na habité soko ongo bibisanga ndeni te na bimiso eloko te nazo bimiso pe mabeti bato bazotala biso ba comprendre que na bimiso mabeti te okomi ko bimisanga siko mabeti siko omoni ngane na zaboyi na lingana ba problème te siko yusko fota la rande caméra ya oya yo eza dispo pona yo wana o expliquera bato yo zolukela ba problème o lingano problème yo lingano problème mais le problème bato yo lingano problème ite oui na linga problème ite siko yo to ko bengi bango ba vanti ba Alexa to mo bi ke bozo Alexa wa nani
Kutu le ba musique za na Congo. Musique le Congo. Oh. Bon aneza. Ah oui ça est. Aneza, a pas biso. Non, c'est très fort, il s'appelle Sengo Flash. Les lobes na to so la net moi bien pour ça là-bas tout bien. Voilà. Et le go batu bandozi là-bas yo ko plus to lobela. Nyamangwako. Ngwakwe! Tobengo nani? Nyamangwako. Nandaku balabi te na balabala yo mopao. Nyamangwako. Babengani bana na klasi na balabala yo mopao. Nyamangwako. Ngwakwe! Nabengo nani? Nyamangwako. Nzamba lol. Nabibo ya? Yosko comprendre kaka, je shimba. Mukolo Nyamangwako oza trop chapeau ba on ka net moi image ya Jibem Piana. Papa chéri, faut noter la face noter la face soigner ça là ba tout bien. Pour ba on dit mater eza yo quoi. Oh, bango? Ah. Ba botal so ba mama yele mingi. Ah bon? Te bango fa ba ke biso. Biso ne dozawa. OK. Bango bayaka bamonaka biso pe bakenda batiki batala biso. Voilà. Biso tozaka awa, c'est que biso awa izaka biso. C'est la famille Sengol Flash langa chato. Unico langa qui fala português em dificuldade, mas sim fala, não se importa. Mais importante é você entender. Olha, eu tô aqui na casa, tô com Jorge Chimba. Estamos aqui na emissão Awa Biso. Aqui é nós. Vamos dar, vamos falar. Vamos fazer tudo acontecer. Sengo Flash. Yeah, okay. Para a música atravessar as fronteiras, para a pessoa te ouvir, será que só você tem que cantar besteira? Em primeiro lugar, eu não cantei besteira. Eu não cantei besteira, mas eu eduquei. Ofendeste? Não, eduquei, não ofendi. Ou tu a levar muito elogio. Na lingala ndi, puis ça là tout bien. Ah. Tá lá, na fingite, mais não mesmo ba félicitation belé. Omoni Nyamangwako eza oyo mutu na yesala kati. Totoloba Nyama Yangwako. Aza Nyama vraiment. Na compréhension na oso te Nyamangwako. Te totsaboui. Na lingala. Totsaboui. Nyama eza nini? Animal. OK. Nyama aza Nyama. Totsalo kwa mbroa kabrit. Ende ti tabangulu. Benga Nyama. Ngwako eza mama. OK. De totoloba Nyamangwako toloba Nyama ya mama na ye. OK. Sikoyo. So toloba Nyama mama na ye ça veut dire ngelo banini. Na bato yo ngelo banini. Nyama bulaka te. Okay. Fabrikasa Nyama bulaka te. Mais muto abulaka. Fabrikasa imango te. ayembango. Ngelo bani todo benga Nyamangwako oza Nyama mama na yo. Po mama na yo amemio 9 mois na libumu. OK. Abuti yo bimi, ateki maputa, ateki lipa, ke osala ki mwana boy po yo vivre. Mais lelo yo komi prêtre, otala mama na ote. Osunga kete wana ni. Oza irresponsable. Te longa irresponsable. Oza traiter ba mutu irresponsable. C'est pour relancer message. Te oza Nyama, oza irresponsabilité, oza Nyama papa. Omonika bato yo. Tu peux expliquer na bon c'est la bangote. Et ça message yo lancé. C'est bien qu'on peut s'y conseiller. Mais ça les a bien. So boto kata la mission. Biso ngai aussi te na siliki po. So yeba fago ya na hote. So yeba fago ya na hote. So boto kata la mission. Si yo si ko so comprendre boto lo baté. Ngai na comprendre te. Ozo comprendre. Ngai na botika te ba yike ba kota na flou, ba comprendre ma moto solo là te vraiment. Yo bisi bato o traiter bato ba Nyamangwa. Pour nous traiter ba ngata ba irresponsable te. Na traiter responsable point. So ça makambo ça makambo ya bien te. Je sais matsa mafuta te panga boyo na ko mo silika déjà. Oh, oui. Mutu oyo mama meme 9 mois de libumu. Très bien. Mama teki liputa, mama teki mapa, teki makala. Oui. Lelo komi prêtre na kimbakon. Oh, et pas maman na biso uchana nyo. Mama Mbezi Marakana wapi kuna yo prêtre okaba mambongo banza mambongo. Mais maman a nécessité en souffrir. Mais maman na souffra pona yo. Est-ce que yo za muto be za Nyama? Le lenge msusu ya ko rappeler za te poison na conscience pour finir sur Nyama. Nyama abulaka te me mutela bulaka. Parce que muto bongo za Nyamangwako. Mais yo no ba kenga na mabe. Ce sont ngana no ba mabe ke ba ko ba responsable. Ti ba za ba irresponsabilité mais ba za ba Nyama. Obenga ata baza
ceux qui ont aidé aux aidé ba parents na hôtel aux ça ba dépenses na bar aux a maudit par exemple te maudit te aux finga bango mais oh yo linga o finga to le bana bo ngana o finga te bon to ça boy DJ Bola est-ce que on a papa yeb ça j'ai 2 millions à prester to ça boy na quartier nga mingi otala wande caméra na ya to sabo na quartier to na fi moko boye fi wana bisono so bebe ke andumba OK akenda vraiment kobetsa imbele andumba eputa mutu nyoso abike aza ndumba aboti mwana ya to benge nani to benge mwana makangu mwana ya ndumba filio da puta est-ce que to fingi mwana na to fingi mwana en atteint mais ça agir et redépendre ndenge nini yo lobela fulu da puta te kasana na lobate voilà tant so na bengi mwana na filio pa soki yo za George no benga mwana o filio du George o pasa ndumba to benga mwana na ye filio da puta mais kasi mwana mais mama na ndumba c'est so mama na eza ndumba ye mwana wana aza na kombo na ye te papa mais mwana nyo mama wana pe malgré ki ndumba na ye aza na kombo na ye mwana nyo ka babenga ye nani yo lo beta musique te na bibo mwana nyo ka babenga ke nani mwana nyo kaza nyo kaza so yo comparaison so mwana ndumba za nani filho da puta Doba o suka net awate siko moni nyamangu ako animal na sua mai de oza vraiment nyama ya mama na oza mwana te parce que ozaki mwana ongo salisa mama na yo message na yango wana oui c'est pour quand est ça déjà disponible nyamangu ako toutes les plateformes digitales. OK. Ce que mika nyamangu ako okokuta eza déjà wana. Apparemment c'est comme si ezaka maître dernier mutazwa ki chance ya robima na musique oyo hein. To espérer pe lobby nyamangu ako pe beta. Lola. Obi ezaka biso papa. L'émission on a avertisseur déjà ça va. Là t'as bien bon ça display yeba makambo yo makambo yo zolukela ngai na oya na te place yo ya obanenga de yabanda kala mais na oya te place yo ya na oya te na obi apparemment par rapport on dit tozo moni la neto moni la makambo te na oya te on dit ka meshe danyi mutazo ki chance ya robima na style la musique oyo zobeto na oya te na oya te so c'est que nyamangu akupe beta na bina ko ya nyamangu ko beta bola ozapi pesa pasanga nyamangu akuko nyangunu na yo nyamangu aku embwa kwa babengo nani nyamangu aku babenga di bana na klasi na balabala yo mopao nyamangu aku bongo te papa sunga ba para non le bachonné problème des bêta ça message bien ngana zo boy tin et bêta ndé na bafle bon et bêta o tinde la bandiko ka bana nini te na tinda te et ça déjà partager na ba groupe WhatsApp ya boyo wana boro za libanga nao ngana sana mutabilo wana te ngana sala ndule na chaka ndule na disponibiliser ndule OK donc mutu oza pour ça consommer à consommer moni nyamangu ako ezana bien na ozo appel par-ci par-là papa to yoka en tout cas combo titre to bulaki ke ofingi mettons to ki nzembo to se retrouver ngesanga déjà bien et zo beta wapi et beta deti mingi mi bobenga bataki kolo bobenga mingi shkwanza 30 viana bobenga mingi na yebika na Congo pe na yebika na ba wenze nyoso yo tangi wana ba prédication ya trop matea so ezo beta na baba freni nzambe mboko kuna prédication ya trop menzembo ze beta poani nzembo ya bien dena bango ba pasteur ba ote ya kuna na matea na bango pa ya otea to lingana to sungana to sala nini so ba yiki nyamangu ako
yo bisalela bambongo na yo na bagenda vraiment bisalela bambongo na yo na babebe donc ezobeta donc contribuer na matia na bango donc bandino na bawinzi après ya na baba wanzana ta nzembo ne beti ta o pasteur hoteya nzembo ne mati tango kitunga na ko bima mbongo botsa fu bandino robeta na bawinzi après ekota na baba pour na baba wana l'année prochaine to na décembre. Je Simba. On est très intelligent. Yo maso coller les choses à maïle makasi. Merci. Mambo le bien trop important. Na baba oui. Non na bani ba promotion na baba te. Ah OK. Non na ba promotion na baba te. Pondo bezo beta ngwe bangisi. Oui te. Tango nzembo bimi. Et bandeno na internet. OK. Si me koti winzi. Sikoyo tokomo boule sikoyo to banda koya sikoyo na baba mais yalla nga chaque te mtokoya eza na bureau na ende tibabula ba gedeo milieu ba kata bale ba vini nzanza ba stratégie za ka ba panzango trop donc langa chatu okopesa ba tout chance de loba comprendre réalité le kana musique to ka ke baloba ke musique ya rakisi oyibi ke musique ya rakisi na mutalubi mo to biso so to yibi ke bon tu n'as pas parlé l'andenne il était que musique est rakis donc nyamangwako est déjà disponible on a de lobby en et na ba plateau tout plateforme digitale nous beaucoup ta nyamangwako est disponible moi peut bêta vous avez préparé spirituellement nini ça dit spiritualité peut être préparée pour que bêta et au canapé na menga na mwana nzambe o sengol flash obi sengol et sengo OK ba kombolo ba sengol ezalaka te musique ez existé hein kasi Moïse mbiya ba moi ba sa success Robi baba na nzambe Robi ba Moïse mbiya baba na nzambe ba mai kalambai oyebi ke Rick Ross nzela poto auto bisape loni moboya kala mingi tsa ekosa ngona eloko nini nga bulasha nini ngwana oyo no biscuit nini ngwana no oyo ko biscuit nini ngwana zana kombana ya nini biscuit Rick Ross nzela poto musicien nazoye bate na tuni bangana bi ndeti Rick Ross tona misimo américain boya munene ya mundu azali bu munene boye babenga ke Rick Ross siko comme monsieur otanga na tu na bate biscuit auto eloko nini wana o speaker na bate baleki no kutu pe a son âme na yebite awa auti ko reni nazalaki na kina kunda ye ngana kundima chaba na kunde ba petino ma mike bazo bazo beta ndeti na petina ngai yo nyamango akuti beta na petina ngai Jean Lorenzo tocha meteta bako ile anti petina ngai siko baluba solta oye ba solta te na yoka calcul balanga mingi ta omoni calcul ya balanga mingi to ba ndeko ba congolais mingi izala ba ki rapoto te yo pe kala mingi to bwaka no te faut que Luka Kanda te mais c'est dernier coup tika libongo yo ta yoka moni tsunami na moment a préparé album na Afro Gospel kuna poto lelo zanga limane eza poto liboso akete akenda sala ba clip pe avanda awa akenda ozonga mais tout oyo nde a préféré pour bora bana préféré to binaga kilebo asali trop mais makamu susu yo yibininge zalaka pona abebana pena mutu na ye manu oyo azaki ya ba page na ye à partir Europe babebana ka ya ngomoni ke makambu na esani ekengola la mettre au bois ka biloko musu zani et ilala mais le moment zakuna awsala makambu donc trop à l'aise. Très kitoko, trop à l'aise. En tout cas, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Oui, que TV Zarangonga, calendrier nayo,
à part nde nyamangwa ko na marché ni nous préparer les biso est-ce que ça peut na ba date ba production et calendrier na yo qui artiste ouais tout ça déjà na nyamangwa ko okay. Peuple les consommer anga naza na milia tank okay. Patrice donc na biso miliana ndonde doso koti wana ukokotana banda 5h obimi wana 0h wana musique muso yo kate soki nyamango à côté kaka yango vraiment na yango bola ebi to consommer nyamango ako nouvelle chanson to préparer ba clip ninga za la toujours ba show ils a déjà jusqu'à les 16 le 16 mai nous allons à Portugal to sa production le 16 mai le 16 mai là na chata na Portugal alors que beta nyamango ako à partir de Portugal na biki na okota na ozadiana na mboko nini Bechangi na France okay. Na okota Belgique na ça moi tournoi moko sima na sani na kozonga ah oui na kozonga na yo na kozonga pona nazana ba travaux bon je peux te bimisa biloko sikoza na ndako on a préparé qui déjà mame fuidie yaya na peli moto moni biso ndega masana nga gaz fabuleux le baki abi nzela pote comme nzela ya wese so nzela kwanza donc tozo kende to kozonga eza musala to kende vraiment l'équipe na yo okeka yo moko wapi na te ndona obi maboye boko noke na voilà kombe na Chamberlain na France donc na donc bana na Portugal na ko di Chamberlain na Chamberlain kuna bango ne ba ko dresser boye base na ko kende wapi na ko zonga wapi mais na kaka plus ou moins na 20 jours na Chamberlain ne ba organiser na Chamberlain na France kuna nde ba préparer ngunda no te oh papa ngunda na ko sani na mosi na bana famille na ko tegwa ngunda na ko sani anga na artiste na Sengol Flash très bien na za or na diamant omona ngabo na diamant do na ke makama musala na ke na sali o senge na sala na zongi na poni na 6 ans so combien le pas ba la mwasi na ngai na ndeni papa vraiment merci alors votre contact comment est-ce que Batbaroko ta à contact na Sengol Flash so ils ont peut-être la production sur Rosala Awa est-ce que vous avez une équipe manager et tout quelles sont les procédures Awa eza Sengol Flash là na château très bien de ce bon kota bozala contacter na biso bwana posa ngana ba mission na bino bena ba show na bino makamna bino nyonso ezaka ko beta 949 96 54 92 bozama manager na ngai atender bino à l'aise ma bokosolola bien tokosolola na ndenge sengi tosala tokosala ba page na yo eza kuma mini eza Sengol Flash officiel Instagram YouTube TikTok Facebook, Twitter, nous beaucoup mara Sengol Flash officiel. OK. Sengol Flash officiel beaucoup tangai na Facebook na Sengol Flash Music. Na pe na compte monsieur Sengol Flash et ça c'est Sengol Flash déjà langa chato. Langa chato en place minu beaucoup de novité ni surtout vous à l'aise tout solo là tout ça là où ça possible tout ça là on a ça na c'est sabino à quin qui Sengol Flash pour demander abraço au bataillon émission ya Abiso makabana zala mingi koto kuna mais lero Ezekiel Mabela na la lité Ezekiel Mabela boss mon patron na boire raye moi na boire sumtu ka Ezekiel Mabela patron Diego Outiti Diego Outiti de là papa mouchoir ça c'est pas s'habiller vert l'argent m'appelle papa Diego Outiti bon séjour en Bourg et Amérique Diego Outiti bola moleke belé na biboye Joël Shima merci pour l'invitation très bien awa biso eza biso OK bango te biso nde
baboya basamba baya bapanzana omoni awa ya biso eza biso omoni na zabuye bango nyonso baotala nga très bien bayebi maki wana ma leader po bango bana obeta babeta na Shetemba oyo eza na Motamba awa lelo koma so club nini wana po babeta na Kibokolo babeta na o basala o bango basala bango basala wana nga vraiment nga naza vraiment star te ya balabala mena star oyo Angola mobimba ouais barret donc ata Jessica piki Jessica kuna otia ya le télé toloba oyo ba wana kala o bazala OK bayebi donc naza musicien balabala te na misema reconnu na mboko Angola o bayebi pe na ba document na ngai o zo identifier nga comme artiste angolais OK bana o nyoso to ba betaka awa o so boyoka ba comme wanani papa na bango ezanga kasi oyebi ke tozaki na émission awa okotenga susu na liziba ote est-ce que zo memanga susu wana te ozonga susu to na nzolo ba prochaine émission na zolo baboui na olo ba vérité papa bike lo ba vérité sani ekangola yo mutu nyonso ata émission na nga vandi azotala ayebi make wana akele paille grande na ngola awa na ba musicien o omoni jo ba onde ba beta ba bango ba kusema matolo ba beta matolo ngana misa matolo te na kina obeta matolo te pe na yaka na baba te so na lobby na osilikiso lisusu loba na oza minute Cécilie. Alors merci, je vous prends congé mesdames et messieurs, vous avez belé la biso. Merci, je profite aussi l'occasion maintenant bien sûr que nous sommes déjà à la fin. De souhaiter joyeux anniversaire à Dieu merci Kimbangu Congo Central. À bientôt bana Congo Central. Tous on a bien les gens ensemble. On a GSM Mobimba. Tout ça là bien. Nous serons là pour nous fêter anniversaire. Il y a Dieu merci Kimbangu, Monsieur le docteur. En tout cas, joyeux anniversaire, que du bonheur, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et que la bénédiction dans tout le domaine soit ton partage. Quant à moi, je vous prends en congé. On se retrouve à la prochaine. Ciao.